nzambe nde mutu apambolaka mutu nzambe nde mutu apesaka po soki nzambe apesi yo bénédiction ya nzambe ezalaka na problème te bénédiction ya bato bazokende luka biloko mpe bazokota baloge bazokota bandako ya banganga ezalaka na eloko mosusu ezalaka na nsima na yango nalobi na yo soki omoni moninga aza na jeep kolinga kolula jeep na ye te oyebi ndenge azwili yango te avi ya kolata na bilamba eza mpenza malamu te. Pourquoi eza malamu te? Parce que elamba ya mutu eza vie ya mutu mobimba. Soki opesi ndeko moko elamba ndeko wana soki azotambola na ndenga mabe esprit ekokota na elamba wana ntango akozongisa eloko olata soki ozalaki mutu mobulu te okoma mobulu soki ozalaki mutu osalaki ndumba te okoma osalaki ndumba parce que ye azwi elamba na yo akei kosalela yango makambo oyo eza ya corps na yo te ya nzoto na yo te parce que ntango ozopesa na elamba na ndeko eza mpenza mabe makasi. Bonjour, bienvenue na bino banso balandi ya chaîne Nabino Présage HD TV Plaisir. Et cela biso parce que tu es bikeno bozali ebele partout dans le monde na ndenge bozalarawana pona kotala biso na ndenge bozalarawana pona kolanda biso to tomele bino se bolandi bolamu. Lelo nazali na plaisir ya mingi ya koyamba pona bino pasteur Gédéon oyo azali pasteur ya église Bethesda Vie na yende tokomeka mpe kosolola par rapport ya basije na biso mibale oyo tokomeka mpe ko développer yango awa na plateau na biso ya mokolo lelo. Mbote na yo pasteur Gédéon. Mbote papa journaliste. OK, merci beaucoup. Avant na ino tokotana na kati ya bozino ya émission na biso ya lelo lengina na yeba état ya santé na yo na église Bethesda Vie. Ok, état de santé nanga eza malamu, église Bethesda Vie pe eza malamu par la grâce de Dieu. Nzambe azotia loboko na ye, musala nzambe ezokende penza malamu ngolu ya nzambe. Ok, merci beaucoup pasteur. Namoni lokola lia touti koyeba état ya santé ya église na état ya santé na yo moko tokomeka mbala moko directement kokota par rapport ya sujet na biso ya mokolo le pasteur mega un peu koyebisa biso tozomona ba jeune surtout mingi ba jeune baza na bitide mingi ya kolata na bilamba et avi na ezani en tant que serviteur de Dieu. OK, avi nanga eza boye penda pona surtout biso ba jeune parce que naza pasteur naza na jeune na komi mpakate naza na donc avi ya kolata na bilamba eza penda malamu te. Pourquoi eza malamu te? Parce que elamba ya mutu eza vie ya mutu mobimba. Soki opesi ndeko moko elamba ndeko wana soki azotambola na ndenga mabe esprit ekokota na elamba wana ntango akozongisa eloko olata soki ozalaki mutu mobulu te okoma mobulu soki ozalaki mutu osalaki ndumba te okoma osalaki ndumba parce que ye azwi elamba na yo akei kosalela yango makambo oyo eza ya corps na yo te ya nzoto na yo te parce que ntango ozopesa na elamba na ndeko eza mpenza mabe makasi. Donc na biso ba jeune il faut ko milati lamba ya yo moko jeune o yo sombi na mbongo na yo olati ou soit soko moni ki lamba wana okoki ko kabela ndeko okabeli ke ole opesa ya lati sima nango yo zwa lisusu lata na nzoto na yo makambo akende osala nango yo yebite. OK, merci beaucoup pasteur par rapport ya apport na yo to impression na yo par rapport ya sujet na biso ya mokolo lelo. Mais tu as to kotika na makambo na bilamba surtout biso ba congolais tulinga mingi bilamba ya ba mindele to mona wa net bata ya poto ne baza propre avi na wezani. OK, bilamba ya bato poto to mona ngo ndengo lobi wana papa journaliste eza ngo propre mais ya motuya avi na ngezani tango bazo pesu elamba esengelo zo elamba wana o prier pona yango. Donc soko prier pona elamba osili ndoko ikochana nzoto no ça veut dire tango zo sambela olongoli esprit nyonso oyo mutu ya alata ki elamba wana yo tango kolata ekokoma na esprit na yo eko diriger te mais yo nde siko ko banda ko diriger elamba. OK, merci beaucoup. Par là au lingo ko pesa biso avoir veut dire ata mutu nyonso tout attaque non eza na elamba ya tombola uti potote soit ndeko na yo soka pesio elamba normalement il faut avoir là tango il faut sambela oui, c'est normalement ce qui m'a tapé sur l'amba avant yolata parce que c'est qui esprit naïe.
ce qui est saleté au sokola yango après ko sokola yango au repasser yango si manango ozui autorité likolo ya esprit o ezaki nelamba olongoli yango et puis ndo lati elamba wana wane ozapenda na problème penda makasi penda te so phénomène wana ko lata na elamba wana po si la neta wana na mboka na biso Congo e ko senga neti nini. OK phénomène wana po si la ezaka likambuke ngande na zaboye na sombela mananga makoki peza penate yango ezo pousser bato balata na bilamba parce que tant mususu na besoin na sombela moko besongolo pakala makoki ya kosombela mawana ezate ngai na kimba moko pa mutu mususu na zui soki naza makoki ya kosomba te na sepela na o naza nango po bible lobi sepela na o yo za nango parce que on de quoi sombi asombi na mbongo so za makoki ya kosomba te lata o yo za nango olio kende ko defe pa ndeko parce que oyebi esprit nini azotambola nango te. Conseil ni européen ça signa pepe de Dieu baza kolanda yo à travers chaîne na biso présage HD TV. Conseil nange ezali yango nde na bande koloba esengeli na mokristo to jeune nyonso ya RDC aza na bitidi ya koluka kodefa elamba ndeko te asokipe na oya ye azana yango na moyenne oya azana yango soki alobi ke alanda ponde ko wana azana elamba somba ki pa luka moyen e ko pousser na ba makambo ebele po pousser na makambo ebele te esengeli na ye azala content na oye azana yango asalela yango alata bilambo oya azana yango adefa ya baninga te parce que ko defa muningo yebite peut-être azandoki peut-être azandumba peut-être azavole tango yo lata esprit wana automatiquement et kotikati na yo parce que yo joué lo kwa moto yo yebite ndenga zala ko lati na nzoto esprit ane koti conseil ngeza to tika bitite ya ko defana bilamba biso bajet. OK, merci beaucoup pasteur pour na impression na yo pour na apport na yo par rapport ya sujet na biso ya mokolo ya lelo tokoleka directement na sujet na biso ya mibale pasteur to sali constat lelo pena normalement sengeli na biso ba jeune to kunda ba boti mais lelo tozo komona ba boti ne ba komi ko kunda ba biso ba jeune avis na ezani par rapport OK na sena mokili esengeli biso ba jeune to kunda ba parents soki lelo tozo kunda te ba parents ba komi ko kunda biso komi au contraire eza po biso ba jeune to komi na vie après vie ya kotala te ngape fona koma na eloko songolo ndeko azana ngo ngape fona koma na jipi wana donc tango ozo penser na biloko wana ezo tindi ko mbala moko na vie ya kokota recherche komande ko wana asombaki jipi wana e ko memona ndenge ya mabe okota bandako mususu esengeli kokota te yango zomona ba vie na biso ba jeune e koma limité par rapport ya baboti na biso. OK, merci beaucoup siko po ba jeune ba tika ba kufate avant ezo senga nini esenga penza nini. Oh moni Bible zo bana Proverbe chapitre 4 verset 6 tomi tungisa lelo côté surtout biso ba jeune tomi ezaka mo pasi pona ba jeune lelo Android epai bilamba epai mutuke epai ezaka mo pasi te pona ba jeune lelo yango papa journaliste na zoloba tokokoma ti place wana pour to expliquer ba jeune ke sengeli tomi tungisa lelo côté yango na lobi na yo soki omoni muninga za na jeep kolinga kolula jeep na yete oyebi ndenga azwili yango te nzambe nde mutu apambolaka mutu nzambe nde mutu apesaka po soki nzambe apesi yo bénédiction ya nzambe ezaka na problème te bénédiction ya bato bazokende luka biloko pla bazokota baloge bazokota bandako ya banganga ezalaka na eloko mosusu ezalaka na nsima na yango soko omoni bajeune ebele lelo bazokufa eza pourquoi ntango akoti ndako ya nganga amoni muninga komi na pajora munene amoni muninga komi na mapango azotonga ba 4 niveaux yepe azotindike ke yepe ngapende na zabwe fona tonga 4 niveaux papa soki nzamba alobaki otonga 4 niveaux kowela te zela tana yo ekoka komi tungisa mapenza ne loko te parce que pesa confiance na yo pa ina nzambe soko pe confiance pa ina nzambe nzamba kopambola yo nzamba kosaelo makambo ya minene okomona ke vie na yo ekopogresser pe kokende liboso. OK, merci beaucoup pasteur tozayi venant na plaisir à mingi ya koyamba pona bino pasteur Gédéon awa na kati ya église Bestes ta vie pasteur mona yo ya suka ezani ni kasi. OK, mona nga ya suka ezali na pamboli bino ba journaliste obosepela ki penda to sala émission na bino nzambe penda apambola bino
Zamba bene bino. Ya mibale na pamboli église Bethesda vi mobimba. Bana onazo kamba la kombo ya pasteur Gédéon Luboya na avenue Ngindu numéro 74 quartier Fumunsuka. Donc esika église ezali ya motu ezali na pamboli mutu nyonso akolanda mission oyo ayoka yango soki adefanaka bilamba atika soki paza na vie akolula biloko baninga atika atalela nzambe nzambe akozanga te kopambola. Ok, merci beaucoup na balandi nyonso tu oyo bazwaki libaku ya kolanda biso tokomi vraiment dans suka ya émission na biso ya mokolo malonde esika tolobaka makambo oyo ezalaka important mingi ezalaka toujours mokuse toyambaki mpo na bino pasteur Gédéon oyo azali mokambi ya église Bethesda vi na ye nde tozwaki temps ya kosolola par rapport ya sujet na biso mibale oyo ya liboso ezalaki la jeune baza na bitidi ya kolata na bilamba et taux ya mortalité précoce ya ba jeune na pesi merci mingi na équipe technique na moni kuna na sima ya caméra tozalaki na Eli Komo, je dis encore un grand merci na mwana mboka Espérant Mosengo, je dis encore un grand merci na mwana mboka Blaise Munga Belsil Mbaka Zelda Ntimba na moni susu kuna mwana mboka Merveille Lukiana, je dis encore un grand merci na mwana mboka Pasi Bambi Romé Bambi Erasme Babuya na balandi banso tour bazara toujours coaché na chaîne Nabino Présage HDTV ngana bino tokutani mikolo mizali koya boboto o mabota mabino ciao.